bana ya Kinshasa, bana ya mokili mobimba, mbote partout, bozolanda biso. Lelo tozane sengo. Lisusu ya ko présenter bino émission oyo. Kini e bouger Kinshasa ningana. Masolo ya kini nde tozobeta awa. Lelo naza ya kotelema po na ye vraiment na kanda mabe, na ye na kanda na ngai, na posa bo réagir. Ozana unité réagir. Yo zalaka ba commentaire na ndako, oh tala makambo ndenge ezoleka, oh tala nini. Bato bazobenga nde tozolinga. Mais bato balobaka ba obenga te nde to Berthe Jonga moto na Nzambe présentation pe na sepeli mingi ndenge équipe eza ya kolenda na bozomona ndenge musale ezokende ezotambola kitoko namoni à partir ya bamikili naomona ba Joël capitaine le visionnaire naomona ba mama sananga naomona Patrick Songo nazomona Patrick Songo aux États-Unis na yebiga yo za muta ba promesse ti le lopo yo so vraiment so Jésus azoluka leki oyo aprometaka makasi na réalisaka te yo oza di nombre mais Jésus siko différence eza na yo po ya réalisaka mais yo promesse ebele. Alors lelo tozo sola makambo ebele pe na moni kotoyo administrateur donc aza citoyen ya ville à Kinshasa na mboka oyo na moni mopanzi na ye maman na biso vraiment mbote ebele maman ati. Alors bana ya kini boyebi tozana makambo ebele tokoloba awa umba na bosani yote na zoyeba na bifona ya ushite kote wana tozana makambo ya IGF chien méchant ya son excellence Tshisekedi Antoine Félix. Donc chien méchant mikolo so sakani batindeli oye. Et musala ezo sale makitoko po lelo e doser ki moyibi, e doser ki moyibi. Po liboso ki moyiba ti botata babanda ko banga te. Ba homme en cravate babanda ko banga te, mais lelo e ko mutazo yiba zo banga e keba. Keba. Alors tozomona makambo eza ya rame pe lisusu tokobeta lisolo nango rame tokobeta lisolo nango mais entre autres bana kini ngelo ezo sepelisa te na mamba ba rame oyo mutala muki na tongo na 1000 francs na 2000 francs 3000 francs na o somba unité o ramazui ramango jour ni no kozongisa la biso eyebanité. Mais bazo na degré ba otala tiram avec une ensemble pour ngai jour na kozala na ensemble na ko défendre ndenge na monaki honorable Nembale bazo défendre di ndenge na monaki ba honorable Eliezer Tambwe babandaki ko défendre malgré ye basalaki netika ka baloba ke non bato balandaki masolo ba yebi. Alors Berthe Jonga lokola moto ya katikati moto ya lobaka na sembo bana kini bo réagisaka na lingi siko to banda kozwa sikoyo ba message ya bato oyo bazokoma ba message ya bato bazokoma ba message ya bato oyo bazokoma ba message ya bato oyo bazokoma nde tozozwa bato o bazokoma tende tozoboya. Alors lelo kini e bouger Kinshasa eningana poto pe eningana to beta masolo ba kini e bouger oyo ya bana poto boyebi ba sort pesa to beta yango na bakini awa boyebi ba sort ba résultat pesa. Alors na lingi to soa bande ko pona mo déjà ba message bandi ko kota ba message bandi déjà ko kota di. Alors allô Ndeko Berthe Jonga moto na Nzambe. Oui bonjour Nous allons journaliste Zochila Kamutema journaliste azo yamba biso pona osolo makambo ekolo Congo parce que Congo est à la est ouest nord sud déjà ya oui ouest nord sud déjà ya ba congolais nyos mutu moko te to famille moko te bapesa biso Congo mutu apesa biso Congo eza Nzambe. amen. Puis selon mibeko ya biso to bengi na français constitution ezopesa congolais nyos ndengisi
ya kobattre l'école na ye soki menacé d'une façon ou d'une autre. Je pense que mutu nyonso aza honnête ayebi ndenge mboka ezotambola ezala na régime ya Joseph Kabila eleka to na régime ya président en exercice Félix Tshisekedi. Alors toza un acharnement contre un individu ou groupe d'individus. Toza kolobela makambo ndenge ezali koleka. Lelo bino koza bapandi sango, ozozwa basango ndenge ezali koleka depuis ba décrétant état de siège na deux provinces, il y a Ituri na Sud Kivu na Est kuna. Lelo yo makambo etali par exemple banque utuki ma congolais na ba milliards de dollars. Oui. My God's rêve. Oyebi makambo wana. Lelo yo makambo ya rame oyezo faire couler beaucoup d'encre de salive à ba congolais. Pe ba makambo mususu ebele. Makambo wana ndo moni congolais oyo penza zana bosomi ekolo na ye oyo alingi changement azolobela. Mais koloba ki soki mutalobeli makambo bongo ayini parti politique, ayini groupe d'individus, ayini individu, je crois que pour taper à côté, je crois que aller à la contre, il y a réalité. Yangwana nde ngai nazo proposer yo émission sur par raison, je sais que Congolais chaque jour a rêvé au kita, au ki mamboka nae, au kini na mamboka moko ata ya mike en Afrique, to Europe. Na bandi ki oko réserver lenga temps pour te beta masolo wana à face. Merci, bon week-end ndeko. Voilà. Bolani ndeko. Merci. Vraiment ndeko na malego pesi kombote mais merci beaucoup na réaction na eux en chaud. Wana nde balobaka vrai congolais ou azana souci ya mboka. Vrai patriote ou azana besoin ya patrie na ye ana posa ya mboka na ye kende liboso. Awa acharnement ezana ngu awa te. Po tozo loba makambo tozo mona rame photo lobela rame. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba initiative ya kitoko oyo azozwa bozo soutenir yango te mais bo créer kaka to créer rame ou to créer nini. Le peuple d'abord, soutenir non, le peuple d'abord. Notre excellence Kibasa. Tu es bien que vous avez moko ya mutu oyo père abanda guerre na le fait Tshisekedi le père. Ba papa na bino babunda. Ba pesa Congo modèle ya ko bunda lelo. Alors ndenge bino be bana boye kokutana na pouvoir. Mais luko pe c'est exemple moko ya malamu ke lelo soko olongwe na poste wana ya ministre. Lobi bato babando lobela yo. Aye ko lakisa biso ke koyiba keba. Aye ko lakisa biso ke keba koyiba eza mabe. Tala neti masolo etali gratuité de l'enseignement. Il faut soutenir l'initiative wana mais rame petit ko eloko ezosala ngana soni boke kokotsa makambo ya rame ono yango ezo soutenir gratuité wapi ya mukolo nini gratuité de l'enseignement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azobunda po makambo wana evanda na kimia bokotsa makambo ono po bato bakando loba o te unité nanga seke ke na école unité nanga seke ke na nini te rame bolo bandenge bonda lo baliboso ke ono o wifi na ba institut supérieur wana ko to comprendre moi ata boko sibiso bongo to comprendre muke ke o gratuité et banda kotambola avant rameya pe lelo tala neti ba dire merci mona muke azoyeba ke non mon papa n'a pas payé. Je suis à l'école au nom de son excellence président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
bébé azoyeba moi naza na première ayebi que non ah lelo na otanga ba ofuta te siko babiloko ya bongo bolandela yango te mais oyo etali o nini ram tala excellence gouverneur à ville masolo na IGF omoni lelo na Congo poto ndima contribution ya mutu il faut efanda esala musala poto ndima ke non projet oyo mutu ya ye nango eza boye il faut efanda soki bango ebandi musala ndenge nati ba gratuité esali tondimi ke non ça va lelo président de la République azana ba makanisi ebele ya ko soutenir ya ko tombola mboko oyo kende nango likolo ekende liboso ba congolais ba vivre normal mais donc combat on dirait contre batu oyo kaka bazana entourage contre kaka batu oyo to yebite ba combat ngo ezo uta wapi na minute oyo Berthe Djonga na telemi na beti nzete na lobi c'est le fait keba keba ou samba. Alors, bato bazo tinda ba texto. Ezana ndeko moko awa akomela biso depuis zénan ba message ezo ja ebele. Oui, tout le monde a un message eza. Ouais. Ba message eza. Oui. Voilà, voilà, c'est un message. Il a joué le capitaine, le visionnaire, mais tu continues dans le parce que faut bon à part ça ouais ma photo bon courage car qu'on a courage d'être sur là qui l'objectif bon il bien déjà qu'est-ce qu'on doit faire après on va voir des merci qu'à ça suivre. Voilà, je le capitaine le visionnaire, merci pour la contribution na émission Nabiso Oyo. Kini e bouger, kini ningana, kini e bouger, kini e ningana, kini e bouger, kini e ningana. Biso lelo na kini e bouger. Toyebi ke bato ebele balingaka mboka na biso ekende liboso. Omoni ndeko ya lobaki oyo apesa kombo te oyo aproposaka alobi Berthe Djonga ngana koya to solola. Ye apesi sujet na ye to lobela. Alobi sujet na ye ezake pourquoi ba congolais bakendaka ba poto ba pays Afrique au lieu bafana na mboka na bango ba raison nini ezo pousser. Donc ndeko oza les bienvenus. Malgré opesi kombote mais oza les bienvenus Berthe Djonga ya mbaka mutu nyonso. Yaka to solo la to panga masolo ekoleka kitoko. Alors lelo soki totali masolo ya ram oyo lelo ekomiko soki soko lingi ba bengana ona lupango. Ozoko taka bonjour nga monsieur Ram. Donc ata mtuna na tuni azana ya kolala mais c'est Ram. Donc lelo kuna olo bana ba para ko meka kutu te ko salere ro pesa mwana o kombo Ram. Po agoyina mana quartier agoyina mana école voir même des jours sous parents na ya goli na ye sous a raisonner nini leo o Ram. Donc Ram yo mtole unité papa ce n'est pas moi c'est toi on m'a écrit ici que c'est Ram. Donc Ram lelo kombo mabe idée oyo vraiment euti wapi idée ya Ram oyo hein idée originale oyo ya Ram euti wapi pour liboso to yebela Ram te on to tika toloba na masolo ya Ram ye au lieu et puis ça ta contribution moko ya ko apaiser msusu ba para mitema po yebi mbongo unité
Ils ont parents mususu. M'tasombi 25 unités na cabine. Mais batindi yango na numéro mususu. Mais abimisi discussion ya kosakanate. Or m'tasali ka erreur hein. Il a de chaque jour. Mais ce qu'on rameza bongote. Rameza lelo kaka ya lelo. Oko ta 100 unités ekei. 200 unités ekei. 300 mususu pe ko kene nango pe, on va totaliser moi monta moko boy. Imaginez ce que combien on peut ça congolais kanda. To imagine attends moi 2 minutes kaka. Combien on peut ça congolais kanda. Pardon. Système aramoyo. Excellence. Longola yango. So ikutu olongoli yango nga moko mto nazo lobo. Pour niveau ramelianga nga una bana okanisa on dirait ramango. Eza mingi na téléphone nanga. Pour si toujours beno za na unité te. Jour ande ramalia kapena bien. Ramango nda omoye baba conscience abato. Ayi no lelo ndeko ya lamuki mpiaka. Surtout jour oyo ozana unité te. Jour oyo ebi no otikali na 2000 francs na yo. Oyo linga go bima lobite avana bima fona tchana benga kingani nde ramale kion ovani na parler jour wana bina donc etindio sous na chômage plus te rameza bien te rame eza bien te esanga eloko esala mezo ma pamboli logo le gratuité enseignement il faut ekende yango moni lelo ministre soki bono ata mutu tel bakangi yo na gratuité enseignement bato ba otinda ba prière nzambe avanda nanu kuna nkolo pardon sunga avanda nanu ata 2 jours yesu soki ba jour elingi sila bato ba mobondela Seigneur Jésus mikolo vraiment ba magistrat ba suspendre audience bazala pena na congé ba umela na congé wana congé yango pe olie ba vanda kuna jour ekosila mbule bete ya makasi ba yate ba fungola audience te et tombé pe jour ngeza ata vendredi samedi ezala mi-journée comme ça dimanche ala nanu comme ça lundi ba otama mnayi pour gratuité c'est payé ça batou gratuité c'est payé ça mutu nyos donc son d'ailleurs à l'égard de la TV oh non mais c'est gratuité ne m'intéresse pas faut de talo malam oye ngai oh non mais c'est l'état des droits ne m'intéresse pas faut de talo malam ata état de siège on de walobaki awa état de siège eza bien eza mabe pona batu oyo bazolinga makambo ya tikotak président de la république a travaillé na machine te a travaillé na azana a travaillé na nini machine électrique te ke ono ye moko azui kotoyo neti mitendo atini ba soda mususu koto a manye bango te eza bitumbo ye dirait longtemps si je ne me trompe pas so totali bitumba wana e bandaka ka ti lelo ezobunda makaka alors ekosila na jour moko te ndeko ya bengaki biso vraiment nkola faire comprendre yo po mususu ya la soki ka olobi bo ya yini journaliste wana ye pena za mutu ya nini foto lobalika ndenge ezali état de siège eza bien eko désintéressé mutu na nini eko gêné yo na nini basengi okutu masase te eza l'état mutu azobunda azobimisa baosala ba effort mpona kodéfendre lokumu ya mboka lobi mpo biso bana mboka tozala na kimia na este mutu nyonso azolela likambo ya este wana mais président Tshisekedi lokola homme d'état de droit lokola mutu aza na motema ya malamu nde azoluka kimia ekota na mboka kimia ekota na Congo ndeko nanga ya Kinshasa ndeko nanga ya Brazzaville ndeko nanga ya Poto ndeko nanga ya Londres ozola nanga na Londres ozola nanga na France partout vraiment boyeba ke makambo to beti lelo ete abino ko ina Bertrand Jongate po non alobi mambo état de droit c'est ka koteli mais vérité makambo to omona lelo Congolais akomo banga ko yiba quand ndenge na saboy excusez ba engager nga lobby na société kingani boyoki ono na yibi tiga ona landa pena
monsieur le gouverneur de la ville jour wana azoloba lobi bozo koselanga wana azoloba liboso ya azoloba bozo koselanga makambo na gouvernement ya Fati au détourné mais état de droit ekolanda wana gouverneur c'est-à-dire que état de droit ekoti bato na misisa état de droit ekoti bato na misisa. Voilà, tout comme na suka émission na biso Berthet Jonga Moto na Nzambe journaliste mboka oyo nazane sengo ndenge do sola na bana mboka ndenge bino vous participez à l'émission oyo ba numéro za affiché za ba numéro ko comme message otindi texto na yo ezala na WhatsApp et ko sala biso bien heure nyonso ya enregistrement émission to tanga texto na yo ndenge to tanga ya bandeko o ba komeli biso o ba tindeli biso alors pour nga Berthet Jonga Moto na Nzambe journaliste mboka oyo tokutana na bino mbalasima. Merci na équipe technique, merci na Umba Victoria.